cinématographique, la liberté. Liberté! Et là, qui c'est symbole ya bolingo balobi le 14 février Saint-Valentin. Balobi Saint-Valentin, est-ce que ils aura fête il y a ba marié, est-ce qu'ils aura fête il y a ba mouré, est-ce qu'ils a fête il y a biso ba célibataire, tozo e ba pété ceux qui fête yango eza ya ba nani mais to fête yango quand même kaka. Yango le longa na pensa ki na lisungi ya chaîne oyo eza esika chaîne na bino Château la Star TV. To me kampo beta masola Saint-Valentin, to me kampo koyeba moi réflexion moké na lisungi na bino pe ba ebolinga biso botala biso mingi mingi. Ni bana mboka pe mingi mingi na Angola tomoni Oscar Matondo place aux akuna na Angola déjà to meko naza ba invité na ngami balé o to meko sola na bango et puis to zape na ba micro baladeur o to sala ki na nzela ko za ba quelques informations par rapport il y a toujours il y a Saint-Valentin na biso soki mo cameraman nanga a recopé nga d'abord micro baladeur to zo ba point de vue ya bat oyo ba meka ki un peu ko sola na bango ba meka ça so Saint-Valentin pour na bango za ki nini comme ça to zonga na plateau na ba invité nanga to meko continue ma solo. Oui, Néo Kango. Ah, bonjour, Ndeko. Ah, bonjour. Namonio a liboso ya terrasse Lorissa. Naina posé au moins quelques questions sur qui je peux. Ah, pas oui, le 14 février est à Saint-Valentin. Oyebi? Ah, bien, très bien. Vous faites tarango? Bon, on a fait tarango pour nga zanga marié te bien bela kaka. Mais babi za fait ba mourir. Ba mourir za te que vous a marié. So ba oui bon, c'est que parce que biso peut kota en kati. Si ko conseil ni opé ça ba o ba fait tarango ba za ba marié te. Bon, bah, on va faire on décide de ma part que sauf fait espace Lorissa de la Bino, le 14 février on organiser soirée Saint-Valentin et là-bas tout c'est PMB sur caméra pour bien moi mon quai. Et la promotion mon caméra mais ben de lango ba beza promotion et les catinane ben de lango ba le 14 février ba on va faire travail à awa et pas maman Lorissa parce que le 14 tout fait bling bling et là-bas de nos part tout tira là-bas PMB kabelo ba fi ba tia ba kabelo ya bien parce que ngamo DJ kolanda suki bo était pour ngamo pe na bambango sumo kabelo maman na nga pesa ngelo mo e kitatina loketo bani yo ebika. Merci beaucoup DJ non DJ awa na DJ X1 mise en place dans la chaque jour. OK. Ba mineur lelo ba comment fêter ba Saint-Valentin ba kota na hôtel lelo ba permettre ba na miki à 17 ans 16 ans quelques conseils pour na bango bon pe ba yaka makamba bling bling. Bon hôtel kala biso to kola ezaki ma sozo le kata place mo bomoni matango le kate mais lelo bana lelo ba mo le kama tang c'est dire ba koli tant ba koli faut ba na Lorissa ba so mo apprendre ba kambo bele. Bino pe na bling bling bo yamba pe ba mineur. Bon, pourquoi pas parce que le babule le ba mineur ba to ça ba trop ba mineur ba sala biso za la mineur ba la biso mbongo pour te kama sang la plupart ya bato ba somba za mingi ba mineur. Merci beaucoup quelques salutations na votre baby. Bon on a salué mingi boss na nga za la rage matondo na lingaki trop parce que ya ka ba sa ba senga ye yev ma soro lobby mingi mingi ozo 100 € bimara ba 10 € bimara yev ma dona longola ka de ma part peine à saluer papa botinga
donc esali nga bien. Balobi mon boss Jemima balobi akabara samba senga veut dire que nga le 14 février na roya parce que là zo kabelo na ngano. Excuse ya. Lolo bosomo Maxime Mukeba Jemima tondo na gomi go bondela. Merci beaucoup, nous allons continuer avec le micro baladeur. Tu me un peu retourner sur tout bateau pour Saint-Valentin, tu dois comprendre que Saint-Valentin, ils sont mariés, ils sont mourés, ils sont nani un peu balobi et qu'on mercredi pour Saint-Valentin. Nous allons continuer avec le micro et puis nous allons continuer juste après. Bonjour papa. Bonjour. Tu croyais bah combo nani? Mix. Mix. Ouais. Mix le 14 février Saint-Valentin, est bien. Oui, il est bien. Au fait tarango? Pas vraiment. Hein. Pourquoi au fait tarango? Bon, c'est pas pour nous, hein. C'est pour les parents, les mariés. Moi, je suis pas marié. Donc chérie, pendant mon rouge, noir, rose en la tête. Na fait tango kana mutu makasi mais ça vraiment fait na biso te. Ils a fait ba marié quoi. Ba marié. Donc tu dis mbela raka. Mais tu vas parents ou babalana, comprendre maman ou abala, papa ou abala. Disons quoi ba babalana, ndenge na yo kaka ndenge ba parents ba yebisa. Siko lelo c'est vanté comme na ba jeune mineur na ba bar lelo que de 14 au kuti bango bana miki 14 ans, 15 ans. Quelques conseils pour na bana wana bazo bima les 14. Ah, conseil pour les 14 pour na bana ba mineur. Ah, otaku ndebi soza winga za majeur. Mais to diembela on na kidiba. Comprendre? Mais conseil non pas sur mineur, il faut pas stopper en c'est pas bien, ils a pour na bangoti. Surtout ils en ont pour na bisoti. Mais biso de diembela raka. Au moins tu total au monde arrivé zana dans les 14 to zala. Chez Lorissa to zala donc moté pela. Ba chera kabelo ba zala. Dans zangino kabelo oye ba pesi otie au fêter aussi biso zongisi. Ah bon? Eh, mais ils ont na cadre de diembela. Na cadre de diembela. Ouais, pour talaga. Quelques salutations à votre bayebi yo libanda mboka partout. Ah, libanda mboka na saluer kaka Moro Chumbu, CCBL. Na saluer lisusu ndekonanga moi si Jos Masawaba. Na saluer lisusu Bibi Bunga Mpaka en direct de France. Na saluer Masananga tout sans oublier maman Jemima Tondo la baronne. Oaza mokonzi ya Lorissa awa quoi. Merci. Merci beaucoup. Nous allons continuer avec le micro baladeur pour tous quelques bateaux baromekapé kolobela concernant Saint-Valentin na biso oyo ya le 14 février ndenge nini ba fêtera yango na Kinshasa soki eza permis qu'on fêter Saint-Valentin pour la célibataire on ne sait pas mais nous allons continuer avec le micro pour tout na batu mususu ba jeune fille ba jeune garçon ba maman ba mekampé koyeba soki eza nini. Merci beaucoup toye ko maintenant les grands gérants to mekampé ko betana e masolo ya le 14 février ensemble na to mekampé koyeba les grands gérants bonjour trop moment boye namoni aba 20 namoni aba nini ba bi le 14 février bling bling awe yinda fa bonjour. Bonjour maman na sepeli ko mona bino. Toye akokanga o toyeba excusez to kanga o toyeba un peu le 14 février za Saint-Valentin au fait tarango. Oui, c'est vrai, tu as fait mon boy. Ils ont habillé il faut tout faire. Les Arabes ont conditionné un mot quand tu vivras un mot bandé qui marango. Non, ils ont rassouté, mais ils ont fait ils sont obligés. Donc il faut tout fêter. Attends qu'il y a mouré, n'engo lobby wana. Oroyib ça va mourir nyonso nini pour les 14. Bon, il y a le baray belé. Ils ont fait mon baby qui ils ont la. Donc tout fêter. Donc au fêter ils ont été faux pour manzo tout sauter. Ils ont obimisi moi maman moi tout baye chez Lorissa wa staff faisant na moi wa maman faisant bino beaucoup ti bo mona ba 20 presque nyo faisant. Mais le grand gérant ba jour on a pesa ba jour oh le tout le monde a ba viol ça la maka de ba journée à bongo tout le monde a ba zemie kota na ba journée à bongo et puis ba sida pepe ça maka na ba journée à bongo. Moi quelques conseils na ba mineur oyo pe ba zone na ba kota ba fêter le kola ba mourir. Bon ya roloba pona ba mineur Izali et ça la mara. Mais moi conseil peine Izali à opesa pour na ba mineur en tout cas pour nangai les jours en ils a bangote so ba Saint-Valentin eza pour na ba mikolo ou ni ba ko fêter nango. Les até que pour na ba mineur tellement ba bika pour ba mineur ba omi fête ezara ke jona nga ba bimate. Pour la âge nini oyo ko déplacer âge nini yo ko bima. Les a mikolo ou aza mineur ko bimate eza normal te. Donc le bagage eza ba vanda ba fête na bango ba journée tout basi ba journée de la femme oya on est obligé
donc maman même moi na muke ala tara liputa obetane tout obima tout ça mais c'est volonté ça fête oyo ils a ba grand ya ba parents ba responsable donc fête yango wana o ba jeune garçon pe o ba préparer ko bebisa bana batu na ba journée ya bongo ba jeune garçon mona zolingila mona batu boule mona batu 16 ans 17 ans conseil pour na bango. Ouais, Bazali, hein, Bazali, dans son entier, dans tout ça, dans Bissonos en général, tous ali, mais conseil pour Nabango, ils ont mabé. Moni na via le loto les cas, faut que tu aies la moi sinini, ou yoko lingana, et puis que tu aies la âge, puis âge nini, et puis bangano makam, parce que beaucoup de qui ne le ali, hein. Le temps où tu as mon abattu, même yo moko, il faut gêner au moins âge nini, et puis place qui n'a pas côté. Le temps où on va place musus basoda bazala tout ça banyo tambona mwana bato ya omoni ke conseil na pesa bango kaka baza maele balinga bana batu baza bana biso babaleki na biso totala basi ni otozwa otebiki o ça va on ça ne va pas ba wa mwana muke do wana pena en tout cas na osinga bango pardon quelques salutations na bato baibio bon el bosso na pesa ma boss na ngai je mi matondo do yemutu wa osimba ngai donc le so bomo na staff aboye do ezaye mais après grand gérant aji oboka aji lutondo ye pese mbote na pese na collègue na ngai trésor qui ala auto travailler na pese madame na ngai madame lutondo beloti azolanda ngai et puis na bana Raissa Belgi et puis Jojo na maman na ngai Christine ba grande sœur na ngai on partout na pese bon bonne fête de Saint-Valentin. Merci pas merci beaucoup tunanga moko na mikili venanga moko mongonzo ve petit non adie le masolo te okana ina yo meti le love zo salate mais bambo te belé na ozila kaka ve nazaka na sanzete sigotika. Merci beaucoup. Moi, j'ai dit bonne fête de Saint-Valentin à Ndaya Maël et l'Africain libre. Mon thème est Sandra Bikoté et la force africaine. Balobi, Eza Bino ba marié, Bino de Bomessa Nango. Mingi Kilelo, Balobi, journaliste et Alelo Kilelo. Tout ça continue dans le micro baladaire Nabiso et puis nous allons continuer juste après. Ah oui, voilà bon on a qui point de vue na lisungi ya Joël Mola. Voilà qui biso ba image ya ba micro baladaire automécan un peu comme ça na ba la cause de ba point de vue. Moi je dis bonne fête de Saint-Valentin à Baoba Bazola, Balobi les sénateurs na Katia Paris. Bonne fête de Saint-Valentin à toi. Bonne fête de Saint-Valentin à ma copine privée Lolo la cardinale. Elle c'est ma copine. Ben vite na bango yo. Nabi ke bozo mon bango déjà que j'ai dit na bandana moi c'est moi en bas. T'es cotéri carrément à moi. Bonjour. Bonjour Chati. Madame ou mademoiselle? Mademoiselle. Ah mademoiselle. Tokoye ba kombo? Rit Tembo. Rit Tembo. Nazongi awa. Bonjour monsieur. Bonjour Chati. Monsieur to garçon. Garçon. Garçon comme on a dit. Comme Yann Mabo, Yannick Mabo donc c'est ça. Ok. Yannick Mabo. Tu me campes comme ta masola Saint-Valentin. Tu ba Rit pour na yo Saint-Valentin zani. Pour na Saint-Valentin. Là c'est trop dit de répondre Chati. Mais ils ont fait il y a ba mourir si je peux bien dire. Fait ça va mourir. Ouais. Donc tu peux besoin de mourir. Nous a vraiment mourir. Merci beaucoup Yann Mabo pour na yo Saint-Valentin zani. Bon, pour na Saint-Valentin zara fait il y a ba amoureux. Donc ba amoureux vraiment des ça bien pour na Saint-Valentin quoi. Bon ba mourir d'ici, ba ça droit fêter Saint-Valentin. Ah, amoureux d'ici vraiment pour à fêter et à passer. Et à passer ma casse vraiment donc passe vraiment. Merci beaucoup Rita. Tozongelo mom ki bato baloba que Saint-Valentin ils a fait il y a ba marié, il y a ba célibataire, c'est pour na yo par rapport à réflexion wana ko lobani. Réflexion wana ngana mona kango vraiment donc c'est normal. Parce que si on a déjà marié et puis on a donc marié on a moi so ba femme bango ba sa mabala ba yan droit. Biso ba autres ans biso libanda. To lobelango nini. Donc ils a fait moko biso to za droit fait ils a aux libanda aux katanda ils a fait ya ba mourir. C'est pas dit que kozala kaka mourir faut za ka ba maman ndak ba yan droit. Biso beto za na droit ya ko fêter fête wana. Mais pour na répondre kana ko répondre kana question ya mola lobby ba mourir d'ici. So de voir de ba so ba mourir d'ici ba Saint-Valentin ko za biso ta makas. Donc en clause ils a pour na biso nyos. Tous a droit à fêter tous a ba mourir dessus to kuta pe ba bato ba longola biso passe wana ba jour wana to kota pe la makambo on peut biso pe to fêter c'est un peu ça. Merci beaucoup à tozongi pa Yannick Mabo. Mabo pona yo est-ce que ba mineur pe ba koki ko fêter Saint-Valentin? Ah, mineur vraiment qu'on fêter Saint-Valentin, je ne sais pas mais
Azape mutu peut-être à rose à la peine à moi mutu na épée ou à la rapé déjà na yé. Donc ceux qui essengi qui ba bima ba qui ne peut ko fêter ba ko qui peut ko sala ba makambo na bango c'est tout. On a eu aux permettre ba mineur peut ba fêter Saint-Valentin. Bon, ceux qui ko boya eza mabe mais eza kaka que peut-être yé peut à peine posa a mekata ko yo katamo bilengi wana pe sikona kangaye jamais donc yé peut force la pe ba posa na yé. Donc c'est ça. Merci beaucoup, Bozo. Ndengeni bande on a sur le plateau. Bazo ça ma réponse par rapport à Yawana. Moi je dis bonne fête de Saint-Valentin à toi, ma copine privée personnelle, Fanny Bitemo. Balobi Yonde quoi. Niki Tumba, ma grande sœur aux États-Unis. Bonne fête de Saint-Valentin. Alda Chims noté ma Stéphie Moseka. Balobi binonde ba marié te, binonde ba fête na binongo. Tozungi le rite pour na yo fête en ondeni. Pour na Saint-Valentin. C'est tout ça ma camboué. Ben pour nanga je préfère mieux ça là. Premièrement na sala nomba nanga cadeau, c'est un cadeau surprise. Na sali yango et puis na pourquoi sura boyne to bima. To beton ka na système andakouti. Les amoureux en D. Ouais. Parce que ça m'a ramené wana en D wana. Bo bazaka mi bana kana fa saka mama B. Non appelle le maman bête na maman bête Joël Mola na tunika na kata ndako ande bon ça m'a ramené. On va ça va résumer. Tu comprends que ça mourra solo. Tu na ko vana ngapi mpapa singa bébé kwanza ngata hours. Parce qu'on a que ça là on a baraba. Tu as fait ba mourir, faut na c'est ça papa. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup Maboyo fait ta rondeni. Bon, netinga vraiment ko fait tango. Ce qui cadeau ça. Non ça la maman cadeau, maman pas salinga cadeau. Il s'agit que to bima, sur maman boy to bima. To fan di kakat. Fan di kaka. To sakanika biso pe mi bali ka ndenge ndiko na riti out pera ko loba. Po ko sakana pe ya batu mi bali za la pe bien ki ya batu belé. Po ya batu mi bali na ko mona maman mo lo mo beze ala longo li yango boy. Parce que devant batu so e sala net mo soni. Donc c'est ça quoi. Merci beaucoup Babi Amouré desi le rôle là mon caméraman Didier Moundir Babi Amouré desi a refêté là ni lobi Saint-Valentin. Bon ils ont ba pété Riten to zongeli au moment qui est sous Bolobi ko fêter en famille. Siko au Vandika na Saint-Valentin mbali no elio fleur. Parce que Babi le so africain na Congo surtout na Congo to linga cadeau fleur té. Au Vandika boy Amouré non a elio le 14 février fleur. Pour na réaction les andeni. So eza parmi ba cadeau na linga na makasi na vie na ko leka fleur ezate. Na linga ngo donc sora ay linga ngo na ko trouver l'homme le plus erré na vie nanga. La personne oh yelanga cadeau fleur. Na lobi nanga te ke boyelanga mobile nanga binote s'il te plaît. Merci beaucoup pour na yo cadeau ni ngo mona pour na robemela chérie na. Pour nanga pe cadeau on a préféré mi ko memela net madame. Et ça va fleur pour openda ayebi maramba fleur. Oui mais non pena bokam sanga makasi. On est loté au sombika fleur non. Nganta ngaso nga fleur na bois kango. Nana mukiete. Te ezate que ozana na elo côté ya ngwana osombi fleur non. Et koki na ko zala. Mais ce côté moi qui au préféré n'aura fleur. To mona un sous patron penda patron mais un sous assomeli madame ka mon frère moya muke kaka a memeli yango ezangi mbongo te pas somba biloko minene non donc era que signe moi que non na memeli bolingo na fleur donc c'est ça. Mais pourquoi si ko fleur ngo e yaka le 14 février bro vanda boeti année sili ata fleur boyelo te boyelo ka le 14 février te yangi ya kaka le 14 te na année déjà na yango toi na février janvier nous avons déjà 2 fois. Donc bon? Oui, c'est la 3e fois. Trop yo ka kombo na. C'est mon propriété privée. Bisous chérie. Donc veut dire lobi se vante ma casse. Oh, ma casse il y a de bami bali mususu mama, zata na place tanga. Na kenda, il y a ma copine chérie hein. Baba bongisi bien na mobile na bazaki bien de lundi au vendredi. Bon maka samedi jour à Saint-Valentin ba beba. Parce que oyanga tout ça na bien de lundi na l'autre qui fêter Saint-Valentin lobi na c'est pelaté. Na linga ko makasi Merci beaucoup babi balinga ko makasi oza na kombo te mais balinga ko parce que yo mo miyebinga pe na linga ko makasi mon chéri. Rouge on attend pour na yo déjà. Na bi ke Roland émission oh makasi. Nazongelo Yannick Mabo ndengana lo basuni pour na mourir. De lo ba mourir musu de comment ba Facebook hein.
bolingo ba WhatsApp amoureux no mo boza na WhatsApp o monité de 14 au sandeni bon le roi na bolingo ya WhatsApp to ko suka na mpeka wana bolingo ya wana to fêter Saint-Valentin na WhatsApp kana kan na bi cameraman mo boye yepe bolingo za WhatsApp ba so ndeni nani wala boye donc ezala kalango donc to solo na WhatsApp to sa bolingo na WhatsApp kado na ngape na kangelo ka photo na WhatsApp na tinelo yepe ya ngape kuna okangi pe photo pe na WhatsApp o tinelinga donc to sa na WhatsApp kaka donc c'est tout rit na zongeli yo ondima bolingo we ya Facebook o sepela nango. Mais eza ba bolingo msu ya Facebook ya buti na mariage. Osokutana nango pe déjà? Tingati. Po nous wanga la rita ta yo mo na mo na téléphone nango. Bolingo WhatsApp ezate. Oh, bolingo na WhatsApp ngana na mobile nanga to mona di lundi au dimanche. Parce que no ligne la WhatsApp to Facebook likamni mama. D'accord, on eza sujet msusu to ya Mbappé ba to poto lobela bolingo ya ba réseaux sociaux. Solo mukie na ba amoureux o bazaki o ba meko ebisa biso un peu ndenge ni bango ba salutation na bat baebi quoi. Bon, bah salutation na ya trop. Ya liboso na yo mona no chati la star. Ndingo ya bibiso na émission na o en plus na Joël Mola et mo sur le grand caméraman na sima caméra donc masolo kitoko ba mbotera ya. Babi le grand Mola ko ta micro na caméra babi alembi sima. Babi alembi na sima vedi micro azo ima liboso. Donc ba mbotera ya trop na maman na openda asunga mingi na ba conseil Anastasie Yolande na Lille, donc vraiment merci à trop à mon petit frère propre et privé yanga moro ya kati petit nanga miliez ndei donc tout ça ndenge to kanaki masa nanga gelo bombula na Allemagne donc mon oncle propre Abdul Mosia donc na Paris bambota trop bino tuba na pototo bambote donc merci quoi. Quelques salutations à votre baebio na bonne fête de Saint-Valentin à Moreno. Yo pe na zongelo pe. Bonne fête des amoureux à toi mon bébé chéri. Ah pour ça qu'on baby ma mère. Bonne fête na yo, bonne fête à ma maman chérie Anissa Mano, ma copine privée Yolande Takayo. Moi c'est à Pembe à Mukuse. Bonne fête à Graciela Kalonga, bonne fête à Joël Mola, bonne fête des amoureux na bino nyonso bolinganga. No bolinganga, no bomona ngate. Bino nyonso ba amoureux à poto, bonne fête na bino. Na yo pe mama chati. Ba bezi alo beza Souka. Hier, tu as mon déjà, Léo déjà dans l'émission, tu as mon nom déjà. Donc, mon a déjà barouche. Bonne fête de Saint-Valentin à toi, Ismaël Hoffman. Balobi l'artiste. Bonne fête à Saint-Valentin à yo. Bonne fête à Saint-Valentin à Balobi artiste à Lelo. LBD Ramode, Balobi mon ami. Bonne fête à toi, Jerry Matondo. Balobi ba amoureux quoi. Balobi fête ça ba amoureux. Bonne fête à toi, Dieu Mundir ba Yams Yambe. Hein, mon ami Kati. Balobi l'homme noir. Kovo. Bonne fête Saint-Valentin à yo. De la part, il y a moi si na yo, il y a mon thème. N'attends avant votre thé. Bonne fête na yo à Saint-Valentin. Bonne fête de Saint-Valentin à toi, Amadou Gussi. Balobi le japonais. Hein, le grand sapeur de tout le monde. Saint-Valentin doseur Christophe. Bon, nous surtout on a vraiment besoin de contacter Yannick. Donc plus 243 81 091 23 66. Please. Bango ma conseil Saint-Valentin à tout le monde qui aime Chati la Star. Moi, j'ai aussi, j'aime aussi. Mouah, des gros bisous. À mes parents. Un bonne fête Saint-Valentin à mes parents, maman Césarine, Omari et papa Maniko. Bonne fête de Saint-Valentin à ma tata, Lili Mayele, Moté Maya et Mata Mouziba. Bonne Saint-Valentin à Bino. Bolinga ma mingi, ngapena linga linga bino mingi. Donc, to linga la mingi po. Et zali moi ya bamouré. Moi, j'ai vous dis des coucous, des bisous. Ah, Chati la Star. Groupe cinématographique La Liberté.